Ndeko na nga tika na yebiso eloko moko na kati ya ndaka libala yanki azalaka te yuma azalaka te kuna po mutu oyo yo omonaka yo oza yanke mutu mosusu alokwa alela yo asengako pardon etu yuma na yo okosalaka bamakambo ndenge olingi odekusha kosoka bambanda bainfidelité otretaka ye mabe oyimiliaka ye yuma na yo aba ovandaka kaka wana yaya keba libala ya mama mitema mutu esangani banzoto esangana mutu ozomona yuma wana alalaka no mbetu moko mutu ozomona yuma wana na butu ntango yo olalaka pena pongi ozoyeba su te ye akoza pa lamuki azotala ndenge otya bangozi no wana mutu wana ta mosusu alambelaka yo aza na akse na biloko akolia na mpe ya komela yo benge yuma mutu oyo akoza asilikeli yo libala ko mbeto ya libala eza esika oyo okolala ne nemi na yo olala pena ne nemi no pena okana opena ye okwa asali nga boye akomona mais siko yo oyeba te ke akomi na baniveau wana plus dangereux eza mutu azokana yo sikoyo asala likambo me bolalaka ne mbetu moko bosangisaka ne nzoto ocomprendre danger ya likambo yango faut tosalaka attention mutu oyo asungaka yo oyo ta mosusu okoza olali ayo kuta okwei crise ye mutu awareanime yo ye mutu awabenga bapompier mpona mpo bakende na hôpital mais isifi kaka akanga motema na ye kende akufa ne kaka mpo bamabeleki yaya obenga mutu abo aza yuma na yo bomoi na yo eza boye na maboko na ye soki tolobi tosala bastatistike ya baliwa mosusu ebele tomona boke pena boye papa mobo akufi omwa mpe mwasi aomibamba na mabele mobali na nga ye mobali na nga me omwa ata mosusu mpe mwasi wana moto asali ke papa nakufa mobali wana nde moto asali ke mama nakende mpo ye akomi témoin gena akomi témoin gena akomozelaka ke yo kufaka mpo arécupere lopango yo kufaka mpo akotisa mwasi mosusu na ndako ocomprendre bajanga babinemi oyo tokomaka nango c'est de l'hypocrisie makambo ebe ezoleka yango tokebaka kobima yanke na libala te mpo mutu mosusu akomaka yuma na yo olobaka ke no yo mutu neti yo na okeno wapi libanda basi baolelanga mibali baolelanga okomisa ezobazoba na yo sanga ye aokende wapi yaya bavi ya bato ebele eza écourté yango keba na mutu oyo bozalaka naye bino mibale so okufi lelo bato bayo otuna témoignage ya liwa na opa na ye keba bolalaka ne chambre moko bolalaka so okufi bayo otuna témoignage ya liwa na yo epa na ye okomprendre donc akosala mpe likambo témoignage ye alobi mpe makambo so otapike crise asali boye tozalaka na considération na kati ya mabala torespectaka bapartenaire na biso toprendre bango avec beaucoup de valeur parce que vie na biso quelque part eza mpe na maboko na bango nzambe oyo asimbaka mitema tobondelaka akontinua kosimbaka mitema bapartenaire na biso po partenaire na yo amona mama na yo te aza mpe mwana papa na yo te aza mpe quelque part mpe so otali mpe bien moningano mpe te vanda bien linga mutu oyo boza na ye respecte ye mpo asimbi vi na yo alambelaka yo aza na accès na basekret na yo yango moni bato mosusu bazala soi alinga sisa un homme puissant ou bien une femme puissante il faut aleka na nzela mwasi ne to mobali na ye ok mpo soki mwasi kaka ke no obandaki ne bien te azwi pena boja bongo peke o te tofuta 1 million mepesa biso manzaka na ye yaya tekela biso plan na ye yeba koyebi ke okachwa oleka mbeka yango tovandaka bien na basi na biso tovandaka bien na mibali na biso torespectaka bango oayanke te na kati ya libala yanke azalaka te oza te ke oyo oza odesu soki ya nini eloko te bakokitisa na minisi moke nzinzi kutu bien maboko ezoya kobeta yo kanisi ezoya kobetela ome nzoka ezoya koboma yo tokebaka o conseil matabita